bino que non masolo yango ezongi avec chichi na dona na komita bino que non petela bino masolo ya kati de masolo ya kati na chaîne YouTube moko ezocartonné Kinshasa connecté en Brazzaville Paris France Kulumedia TV non c'est na bino ko s'abonner massivement parce que avec Kulumedia TV to kopetela bino masolo oyo ya kati oyo bombama to kobimisa ngo mama chez moi s'abonner na site na biso et is de bon agence pour s'abonner massivement c'est ça kaka moi site wana vraiment na oyo disabona ina nesa mabe ina na kabino na kopetela bino masolo oyo eza ya kobombama biso kokomisi yango to dévoiler yango avec le succès na tout hein pour s'abonner la site na bon master pour les médias Mbote na bino banso bandeko na ngai ya Kulumedia TV, la chaîne de l'excellence. Bisika bozali na bandako na bino liboso betando ike na bino na kolandaka biso pe na kopesaka biso courage mikolo nyonso ya kocontinue mosala oyo ya koinforme bino. Toyeli susu lelo pote toyebisa bino événement ya munene oyo babengi ya football et kosala mabele lobby le 14 novembre na kati ya stade de Martyr oyo tozana rencontre munene ya ba éliminatoire ya coupe du monde ba léopard na biso tope mapinga na biso na oyo etalema ndembo ba ko s'affronter lobby na ba béninois oyo benda bazali ba kalakasa ya ba soda po tozwande qualification oyo toza koluka po tokende nango ti na mondial na Qatar. Yango lelo toye po to rappeler ba congolais nyonso te bitumba wana toza nango lobby eza bitumba moko ya nation mobimba. Il faut qu'on rappelle bato que ça fait 47 ans que mboka na biso ekendaka susu coupe du monde te. Tokoka susu kolekisa ba épreuve nyonso te bato ya FIFA basala po te tolonga tozala parmi ba équipe oyo ekendaka ti na coupe du monde. Alors etikali nango match eza nango presque wo ndenge balobaka match eza presque wo yango président de la République topé mokonzi ya liboso ya ekolo ayambaki samedi oyo 13 novembre na hôtel du fleuve ba combattant nyonso ya équipe nationale topé ba léopard na cité du fleuve po ameka kozongisa bango na kati ya ambiance oyo ekoki kosalama po soki bazwi topé ba gagner match wana contre ba béninois qualification na biso ekomi komonana déjà la coupe du monde oyo koya na Qatar na 2022. Alors samedi oyo ndenge nazakoloba Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République ayambaki bango nyonso na hôtel du fleuve autour d'une table esika azali ko encourager bango po te bakende liboso po te ba gagner bitumba wana. Félix akomaki déjà na ba 13h dans hôtel du fleuve avandi na bango autour à table ba sololi ba meli moi vert ensemble a lobby na bango makambo na lolaka ya français pe na lolaka ya lingala na staff na bango mobimba ndenge bazalaki wana président de la République a exhorté bango a pesi bango courage pe a promettre bango makambo ebele a rappeler bango pe que pesi bango ba félicitations justement na rappel na ye pour la victoire na bango bazalaki nango na mikolo elekaki na match babetaki ya suka. Alors asiyebisi bango pe justement makambo na ko yebisa bino te ça fait 47 ans que mboka na biso ekenda te na bitumba wana ya ba nation nyonso na autour ya ndembo po bayeba que soki ba memi biso turoyo ti kuna franchement akozala très reconnaissant
vis-à-vis na bango pe akotombola lokumu na bango na ndenge Mobutu asalaka na bayaya na bango na 74, c'est-à-dire akodécorer bango na ba médaille ya solo oyo ilakisaka oyo bazali bana ekolo ba oyo bazali bato babundeli biso pe bamemi biso ti na esika oyo biso nyonso tozalaki kozela. Ayebisi bango susu nini? Phrase na ye naza ko répéter bino oyo etikali na minoko ya bato pe na kati ya mitu ya ba joueur nyonso. Ayebisi bango: jouer libéré et rester concentré. Ça veut tout dire. Ça veut dire que tant que bitumba wana bozala na stress te, bobanga eloko te, bobeta ndembo na bino ndenge bobetaka yango, bozala pe concentré, do botika vidité parce que ndenge mo ezalaka mona o botie bi ya liboso botie mibale bomoni ke bosi bo gagner match. Au match ezali ballon, ezali ndembo e balukaka bikote nyonso ekoyela bakoki kozongisa bino mingete wana bogangi ai ba supporter ba beleli. Alors président lingi ba jewana te to lingi to kende biso nyonso na victoire tina suka pote ekolo na biso etombama eyeba susu na mokili mobimba comme quoi ba équipe ya Léopard bazali solo mibali ya solo pe ba memi nation na bango tina suka. Ayebisi bango pe que en cas de qualification à promettre bango à décorer bango ndenge na zakoloba ndenge maréchal Mobutu asalaka na 74, mais azui susu engagement ya ko résoudre ba problème nyonso logistique oyo équipe nationale na biso ezalaka nango na des circonstances wana a confirmé bango pe présence na dimanche na stade des Martyrs. Et puis eloko ezalaki pe malamu pote elakisa bana ekolo que président za koloba makambo ya lokuta te, amemaki bato nyonso oyo ye anoma oyo bakipaka makambo ya mbongo na mboka, c'est-à-dire tozwi ministre ya budget, oyo ya budget, ministre ya finance na ministre ya sport, pote bazala na ye longo ntango aza kosolola na bacombattant oyo bakodie kobundela biso lobi na stade des Martyrs pote to gagner tokende na coupe du monde wana. Après kolekana bato nyonso wana abimisi bato nyonso na salle à part ba joueur kaka, azui bango 10 minutes moko boye et bato nyonso baki libanda bazoka kaka nde ba joueur bakobelela bakoganga po na 10 minutes wana ayebisi bango quand même pour te comprendre que ba applaudissement to zakoyoka wana ezaki tellement makasi il a kisi biso que à promettre bango ba geste mususu oyo ye moko ayebi akoki kosala en faveur na bango. Président de la République Mutazali, premier supporter et équipe nationale, asalaki yango pe lisusu na ba staff nyonso technique oyo ya équipe nationale autant baza ko bima pe na salle na tour na bango to moni bango nyonso sourire na ba lèvres na bango, donc ba sepeli déjà na oyo président a promettre bango. Voilà yango to yaki lelo poto yebisa bino que bana ya mboka ya RDC qualification na biso eza su musika te, qualification na biso susu na horizon te ekomi pembeni to komomona yango. Donc toza na obligation ya ko battre ba béninois lobi na stade des Martyrs poto ko beta ba confrontation ya solo poto kende liboso. Tozo senga na bino nyonso bana ekolo bozala lobi na sima ya ba Léopard avec Dieu merci Mbokani comme capitaine pour na expérience na ye amema baleki na ye na victoire wana pe bakende na coupe du monde ba supporter bakangi susu to mona na bino na mikolo ezoya. Merci, merci, merci. Kimia na mabota na bino pe à très bientôt sur Kuli Media TV, la chaîne de l'excellence. Merci. Latili puto bele solo bongo pona onia ya Thierry Vitali King de Paris Ombre Lili. Olingo tokitoko peta ipe nyonso.
Shiro Chamala japonais. Et l'autre lobela kaka Cherry Vita. Ombre Lili King. Ombre Lili King ya solo eza bongo. Ombre Lili King Cherry Vita. Et l'autre lobela ne Ombre Lili King Cherry Vita na ba action na ye. Ombre Lili batebele bazoloba Ombre Lili kaka Ombre Lili asotindela kaka bino mibali pe basi pe batantine pe bapapa bamama bakoko bazolela kaka Cherry Vita Ombre Lili King, hein, les kings de Paris, les kings de Londres, les kings de partout. Ombre Lili alobi azana ya Ombre Lili alobi o akolela akotinda o akosenga akopesa. Oh mon Dieu! Quand on a vu ça qui bino que non masolo yango ezongi avec chichi na dona na commentaire bino que non petela bino masolo ya kati et masolo ya kati na chaîne YouTube moko ezo cartonné Kinshasa connecté en Brazzaville Paris France pour le Média TV non c'est pas bino ko s'abonner massivement parce que avec pour le Média TV la bino masolo oya kati oye bon mama to kobimisa mo mama chérie s'abonner na site na biso et is de bon agence pour s'abonner massivement c'est ça kaka moko parce que site wana vraiment na oye s'abonner na méchant mabe et na ka bino ko bete la bino masolo oya za ya ko bon mama biso ko bimisa yango to dévoiler yango avec le succès na tout le monde hein vous s'abonner la site Mon masque. Pour les médias